Ça veut dire que Bango Pesi combo combattant. C'est pas mauvais. En tout cas, moi, j'ai déplore cette idée-là que non. Biso Congo to kutanga ngata na bota mana mo ande ba tonga RTNC na kutanga ndengwa na babilo musezo longwa longwa. Ça veut dire c'est pas un musicien qui va détoler les immeubles pour pas comme quoi accuser biso kolanda biso ndé toi n'a pas de problème. Simplement, si tu veux faire couler la musique congolaise, ne viens pas au concert. Là na obenga batno bo ke ni concert na biso teto là na biso. Parce qu'il y a pas seulement les Congolais qui arrivent dans nos concerts. Ba Béninois ba besoin na biso, ba Ougandais ba besoin na biso, ba Belge ba mo pe ba besoin na biso. Frère, yo longwa a na Congo okenda kuna okesa mamusa na yo. Reste chez toi parce que les biso to aux États-Unis kuna. Sotali ba concert na ba New York, il y a ba Atlanta ba ni. Ce n'est vraiment pas que les Congolais qui sont venus au concert. Ceux qui ont voulu boycotter, ba là inabama. Mais la salle était pleine. Bon, opposer ma question, yo quelque part parce que les États-Unis m'a combattu pour nous rater. Mais tant que yebi que Europe, tant internet, il y a les États-Unis peuvent battre maloba. Ah, combattant à Ali. C'est là où les combattants se respectent même aux États-Unis. ABC batuna bango que non en tout cas ndeko nanga ya cousin nanga nani okukena biso kokena concert ya ba congolais te alali na. Mais tant que comprendre que na Europe c'est là non question ça yanga tant que comprendre que na Europe musique et ça un peu moins milinga et ça provocation na part na bino pour boyebe ki boko betate pour na kosala actualité. Mais tokendaki ndeto zongi eza ngutu mambo biso beta calcul te au moins mi balé batika li baotika la poani. On a raison émission beni parce que bon fait bref bito ke musika ndeto kendaki ndeto zongi -1 nana yete akoya parce que donc je profite pour dire que non c'est Tony Gattuso qui devait parler on a eu internet ou tel par ma collègue Nabino donc ça dit c'est pas bien ce que fait la bouche. Une grande personnalité comme Tony, donc ça veut dire Bimisi n'a pas papa, monsieur la bouche, c'est pas bien. Tony c'est un grand monsieur qui a 5 enfants ici au Congo. Il a demandé à son président de faire un petit truc nani. Maman yo commissaire à Kimi Bani, c'est pas bien là ma papa. Tony a père des familles à la banane et 5 ans on a Kinshasa donc il va revenir. La mignonne et Tracy Mbelenga pro. Beaucoup l'actualité dominée sur la ville-province de Kinshasa avec tonton de la presse Juvenal Kibala, garçon bizarre aux événements brisques, dangereux et suspects. Bactère principal, bateau ban actualité dans moment où différents signes. Tant ba misuba au beta na Los Angeles, na lo ba au beta na Chicago na ba Oyo quelque part bateau ba lufu pe ba oya. Mais nous sommes na valeur et musique na biso. C'est la force qui écrase. Bazongi déjà depuis hier au bazar à Kinshasa. F victime Yafali Poupa à qui je dis bonjour et bon dimanche à vous tous. Bonjour. Ça va? Oui, ça va très bien. D'abord, alors chef d'orchestre Tobana d'abord Nayo, Batotou Bazola Nabiso. Voyage Nabino, aux États-Unis, n'a habité combien de concerts? D'abord, c'était dit à quoi? Concert kaka ou bien quelques contrats Moussou Bokene vous signé? Oui, merci. Naba internaute Nyoso Bazolanda, surtout Balinga El Cap, El Rey, Mago, 3 Time, 3 fois Hustle. Fali Ipupa. Donc, ils ont tokolo bapendate que tokenda signé ba contrat parce qu'ils ont déjà habitude. Ils sont déjà habitués à aller tokenda déjà aux États-Unis, aux pays. Mais eux, ils ont occasion à 10 ans de carrière, il y a artiste numéro 1 en Afrique. Donc, tokenda qui te livrer 4 concerts. Donc, le lot tozongi bref, tozongi aux hommes quelques personnes, je crois 2 ou 3 personnes qui va souffrir dans moi fuseau horaire. Donc décalage il y a temps entre kuna baleka na maba pongi. Mais sinon ça va quoi. Alors moi ba murmure moi ba rumeur ego circuler. Bokena ki délégation à combien pe bazongi combien? Mais tokendaki ndeto zongi. Eza ngutu mambo biso beta calcul te au moins mi balé batika li baotika la poani. On a raison émission beni parce que bon fait bref vous bito ke musika. Voilà. Ndeto kendaki ndeto zongi. -1 nana yete
Akoya, parce que donc je profite pour dire que non, c'est Tony Gattuso qui devait parler. Voilà. On a eu internet ou tel par ma collègue Nabino, donc ça veut dire c'est pas bien ce que fait la bouche. Hein, une grande personnalité comme Tony, donc ça veut dire Obimisi Nabama papa, monsieur la bouche, c'est pas bien. Tony, c'est un grand monsieur qui a 5 enfants ici au Congo. Il a demandé à son président de faire un petit truc nani. Maman yo commissaire à Kimi Bani, c'est pas bien Nabama papa. Tony a père de famille, à 5 ans à Kinshasa, donc il va revenir. Merci beaucoup. Alors, tous appelez Moromoko. Alors, arrivé Nabino, Boye, tout le monde a image, il y a président avec le king, Lelo Oyo, tout le monde peut espérer na nini. Parce que tout le monde a une image, tout le monde peut espérer na nini. En tout cas, on va se présenter. Moi, c'est Papi Kalombo, l'élément absorbant, grand garçon, Chupacabra, l'espèce rare, Nazalaka, la Malaisie. En tout cas, ce moment, on a déjà, image, on a déjà annonce, quoi. Quelque chose se prépare et puis du boom, du tonnerre, c'est-à-dire jeté. Et on a fit, il y a ma kassi, au Basaliena, King Arkeli. Basalaki déjà, donc, si tu as dans Atlanta, Basalaki, il y a un tournage déjà, il y a un clip. Donc, Bozé la pénage, c'est-à-dire, il y a ma kassi, il y a ma kassi, alors, bah concert tout bobeti na États-Unis. Oui, c'est bon. Kuna musique ba combattant bazala raté parce que y a des actualités. Siko. Merci beaucoup. Ogoza na pe combattant, ba cher compatriote na biso ba congolais neti biso. Donc ça veut dire bangonde mami pesi combo combattant. C'est pas mauvais. En tout cas, moi je déplore cette idée là que non. Biso Congo to kutanga ngata na botama na mo ande ba tonga RTNC na kutanga ndengwa na ba bilo musezo longwa longwa. Ça veut dire c'est pas un musicien qui va détoler les immeubles pour pas comme quoi accuser biso kolanda biso ne toi n'a pas de problème. Simplement si tu veux faire couler la musique congolaise, ne viens pas au concert. Là na obenga batno bo ken concert na biso teto là na biso. Parce qu'il y a pas seulement les Congolais qui arrivent dans nos concerts. Ba Béninois ba besoin na biso, ba Ougandais ba besoin na biso, ba Belge ba mo pe ba besoin na biso. Frère, yo longwa a na Congo okenda kuna okesa mamusa na yo. Reste chez toi parce que les aux États-Unis concert à New York, il y a Atlanta, ce n'est vraiment parce que les Congolais qui sont venus au concert, ceux qui ont voulu boycotter, mais la salle était pleine. Faut opposer ma question yo quelque part parce que les États-Unis ma combattant qu'on a raté. Mais tant boyebi que Europe. Tant internet oyebi que non, il y a batumusu aux États-Unis peut batinda maloba. Ah, combattant ali. C'est là où les combattants se respectent même aux États-Unis. ABC batuna bango que non en tout cas ndeko nanga ya cousin nanga nani okukena biso kokena concert ya ba congolais te alali na ye. Mais tant bo comprendre que na Europe c'est là non question ça yanga tant bo comprendre que na Europe musique et ça un peu moins milinga et ça provocation na part na bino pour boyebe ke bo beta te pour na kosala actualité ba producteur au ba betsa bandu les bazar quelque part bateau comme on a un producteur donc ça dit il a besoin d'argent abimi simbon on a pour azwa à récupérer donc ça veut dire producteur wana tanga bengisi yo aya futi ba onyo surtout au futa ba salle bani ainsi de suite ba publicité ainsi de suite c'est comme mutuana il y a tourné on est na production a tourné parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle combattant frère sois un peu honnête donc ça veut dire si tu combats la République directement kende na wata msona onikuna bani yebsa ba que notre lingi république o changer combo bien ba déterrango bien yebsa ka nzambe moko baluka mbamo ko mana combo na yo. La musique n'a rien fait na kati ya makambo o bango ba oloba. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'ils nous reprochent? On ne sait pas. Ils veulent quoi? Que ngai sikonde na part boulot na sala bato ba otanga na ina to boma ina ngo bendeni. Soyez même comme président de la République, il n'y aura pas d'INA, soyez comme président de la République, il n'y aura pas de musée, soyez comme président de la République. La musique a fait quoi? Baba n'a pas quoi attaquer, n'a pas na lingi, n'a attaqué ba joueur te. À côté na tamsu na équipe ozo beta na poto wana. Ape ki sara ba joueur congolais pe ba beta. Na ngina mona ma combattant à côté na kata stade wana ma pekisi lwa ko beta te. Ouais. Merci beaucoup Batoto Baola la biso fo boye ba que non lelo bambo ka lokola ba Palestine ba Israël lo ba Palestine ara sous occupation ya ba israéliste mais en tout cas là au monde a quelque part que non israéliste mo bo soit palestinien mo bo beta ba combattant palestinien ba ya kobima papi lelo oyo Batoto Baola na biso raison pour laquelle
boy bobeta concert ne botindi pe batu na bino ba sabola combattant. En tout cas biso tozana Kinshasa information yo mutozo lo bango ke batu na biso bake ko sabola so combattant so yo mo potali ba vidéo papa to za bosolo non eza nini omoni siko nde tozaboe na ministre nde tozaboe omoni neti biso to na tempérament mususu de na biso azo kende bo ça dit muna mutaza na vie personnelle na ye. On comprend mutu moko te ako sepela afuti balar na ye a concert ta mususu atala boe yazane malien yo boycotté concert o boycotté concert parce que l'art na ye mbongo na ye siko. C'est ça le problème. On comprend. Si tu as peut-être Ambouémé Salami, si tu as bien sur la vidéo, on a Ambouémé Salami, ba Congolais. Et à Batali Banda, ba policier, peut bazo se pelater. Papa, on est à bureau ya fali, ba tout ba on a ba bureau ya fali. Yom Tolobi, on est à policier belge. Arrête ta combattre pourquoi? Sabo est policier belge, na même le policier belge. Donc ça veut dire hein combattre yakaka to ça combango ah frère finalement quelque part on dirait vous êtes content bo meli ba champagne quelque part la vidéo bo monde parce qu'il a roi revanche mon s'il vous plaît biso vraiment to ko sepela na ba action malheureuse te na mise na biso eko sepela te mona mamba mabe donc oyebi ke o ele ki wana eza mabe o pesa nga réponse te po yo mto poser une question mais oyebi déjà que makambo wana salemi eza nango bien te. Donc c'est déplorable. Biso toza kunate musique biso tozo kufa donc na peine moko boye. Ceux qui tali bien to kep to beta masolo te biso to mériter na biso ngote. Ceux qui ezana batu bazo mériter biso tozo mériter te. Ceux qui bino bo mériter te bato to ba Hollanda biso parce que to lingité et comment que fali akomi na guerre aluki guerre contre diaspora na bato to ba Hollanda biso. Est-ce que to koki ko mérite bakoki ko zwa moi excuse moko bo na kombo ya fali pupa na ba combattant to ba Hollanda biso. Bon koloba excuse to biso to senga excuse na bato oyo bakendaki batala El Rey Mago. Oba yaki na esprit ba abebisaki ba mbongo na bango na batana na bango non na moto ba saboli biso moto ayo boycotté concert penata yo moko na batu oyo bayaki kotala musique bayaki ba mona ekala vraiment mais pour na fali je ne crois pas que yemta producteur ya concert wana aza mutu oyo babengaki asalaka rien que musala na ye aza même pas producteur ya événement wana donc biso to memaika ka musique na biso na mayele na biso pour to appliquer na to sepelisa bato ndenga mesana nde to uti na ba États-Unis kuna. Merci beaucoup to komi vraiment kochité bo uti les États-Unis question mo yana mo polémique te hein na ndenga mabete bato tu ba Hollanda biso voilà na ndenga mabete bino bohuti ba congolais nini oyo ba américain ba pe na posa à part fali que orchestre moko pe boye et a pe représenter mboka na oyebisa OK merci vraiment donc Willy Lukanda Joli Likinsala ya se na Washington na yebiki ba yebi mambo yo ba yebisi biso tozonga lisusu sinon ba yebisi biso tozonga lisusu donc na kokai ko pesa déjà na devancer date mais tu vois na biso et puis na oyebisa OK biso visa pour na biso za nango na tina te musique ndele ki visa donc na biso musique eza na El Cap moi mobali wana donc numéro 1 ya Afrika na musique ya solo ele ki visa fali pupa ana mboka na biso bokoso ngapena mwa sima à part fali bozo ngapena mwa sima bi tonton na ndenga mabete deux artistes au représenter ben mboka na biso libanda moto tel vraiment pour nous répondre à la question bien ma deux va le baba réclamer vélo quoi mais bon question mususu yo lingi totanga ba ibo komate on comprend Robino peut to ka ki ekona jusqu'à là Robino na fait na bisolo kwande ba réclamer mais bon question yo zo linga totanga ba ibo komate comment ça boyo ebité ba senga pétition kuna ah ouais donc par là on a pesi bambo théâtre na biezola graquière méchant non je suis pas méchant na le méchant bino pour la vérité te la vérité non ma belle babi toute vérité n'est pas bonne à dire mais dans le quand même bosolonde graquière bag mon ami Manuel Pereira venanga Lenganda
Fire Basket, Guy Basket, na pesi mino tout On a monde. bateau tout Hollande biso. Ceux qui déjà ils ont engagé bagagiste à comme directeur de production, non, bagagiste à Komani. Franchement, un bagagiste à Komani. Tous les cannabis, donc ça veut dire que nous avons à côté, il faut mettre na kara ya munene ya poussière boleki na bino. Donc un bagagiste à Komani. Je me porte parole, chargé à Nino, à quoi est-ce que ça va tout? Maman 5 pèse, n'a comme un bagagiste. Donc, en tout cas, la makambo n'est pas loba. Tonton, tala biso, biso de tout tala yo. Makambo ko kotsa na o tege, ba arbitre ko kotsa bangote, ba Vienson ko kotsa bangote, ba Salvatore ko kotsa bangote, tala biso. Biso tout tala yo. Tozo beta bino sérieusement. Biso na sukola mata ko ndé to sukola bino mata. Et puis si on défendre Mboka, faut défendre quand la state ndé biso tout aussi. Na New York, na LA donc. Donc bateau ba ke bangola ba ko représenter Mboka. Tango zo mela chia plastique na lufu ngana ba yo tam suma na Hollywood. Omoni ngana na ko intervenir awa, obike lufu Angola, kokotsa peine troté, kokotsa troté. Ok, n'a pas Angola. Voilà, compléter ngayo tuninga question tikanga na répondre na silisa. Lufu ezama bete. Mais zate ko comme na lufu ba pes ba tche au micro. Tala ozo paula mambwani ntala. Botika na mabande ko na biso bazoke na loterie ngana kutana kwa moko apakola kingai. Na rolo bana montant akenda na loterie. Bongo Jafar. Aloba nini azo sepela na binote. Eza cop na ye et puis etindaka batu kuna batu wana bazopakola biso monike ba olinga binote loterie babeti loterie bakende ba misusu ba rater loterie ndeza a bino bobeta katende nini biso tozwaka visa de travail et puis garçon oyo aloba mama loterie namonaki cousin na ye kuna azolela Yasunda na bino. Donc ça veut dire Yasunda na bino akenda na loterie. Yozo finga franchement. En tout cas Yasunda nana lobaki bokenda na loterie. Yasunda sombela ye antidote ya ochana suki po mutuna ya na libandi wana. Bref. Merci. Nga loba na vérité. Yana question mo fona poser yo lelo oyo na ba générique ba album o no se bimi. Yaka papa aux États-Unis. Na ba album. Ça va d'avoir bon retour. Ouais, merci beaucoup, frère. Ok. Lelo Oyo, na album Ono se bimi. Ba retira de bimi, ba déplique ba bimi si, ba robino ba bimi si. Sans problème. Aux États-Unis, na yoki marambo yuta oleka na simananga te. Donc biso to yikara arkeli. Et puis jour wana kendaki na kendaki catch. Na mona Goldberg ninga gagnaki. Et puis donc voilà. Et puis na fête on a tokaki sokola mata quoi donc o kanga boyokiti ngana auto comprendre que nazaki na kisasa te na aux États-Unis na aux États-Unis na aux États-Unis donc d'après malanu. Merci. Alors tu as mis ba musicien vous c'est la biso moi Ker Moroboye et là ça pena que non et là ça moi morceau là ça biso que non tu as mis ba artiste il a fallu Ipupa au batutu ba Hollande biso ça ba plaisir. Kolinga ye nazokoka te. Je n'en peux plus nalingi yo koleka ye. Na préféré na futa tampaku ya leta. Nalingi eyebana kobomba nalembi. Double cliquer nga Jojo Ngonda, double cliquer nga Jojo Ngonda, imene. Merci beaucoup. Merci. Kasa na pesio mote izimu kasa. Conco. Yolandi Bobo. Merci beaucoup. Alors pour le programme ezali programme ezali biso boye bigara mouvement au voyage ezelo au Pamba. Donc toza même pas na une semaine. Toza même pas na 2 semaines tozo kende sous tozo bima tozo kende Bujumbura tozo kende Côte d'Ivoire tozo kende Cameroun. C'est-à-dire tozo circuler en tout cas bozanga biso Angola peka tozo kende bozanga biso bena na ba mois temps ebele Maspolov Popol Konko Izimu Kasa Hervé Makaluji Alain Makoloma Kolenga Maître Alino ouais. Merci beaucoup na bato tout balade biso vraiment to komina suka vraiment na pesi mbote mingi pa maman Jeannette Pongo na Atlanta masalanga désola
London. Merci beaucoup. Tokomi vraiment Nasuka. Vous avez toujours actualité. Vous avez toujours branché. Un bébé de 8 mois déjà américain. Merci beaucoup. Merci. Vous avez presque déjà actualité Mobimba. Il y a Fali Ipupa. Merci beaucoup à Madame Chagui Pierrette Bene. Merci beaucoup à Préfima T001 Code Mondial, à mon cher ami Enik Josué Kakouji, un frère de tous les Katangais. Merci à Solange Sompa depuis quelque part. Merci à toi, Yves Malou Kinshasa Marambo, à Lidjo. Temps favorable. Merci à celui qu'on appelle Epoucha et Mangenge, la mère Isbak, Précipro, la main magique. On est là, il n'y a pas de souci, on est ensemble. Batekindo qui va sominga, basali ni basali loroté, avec les nababa baolia na butu kureke, na oye samuyo ya kureke, devoir à domicile. Boya Juvenal, au BC Bembe. Boucle. Glodidia Siga, la mignonne. La mignonne. Tracy Mbelenga Pro.